Mama Congo atiki komba Karine Mokonzi koloba na live. Mama Kimpi akomi na basije mosusu. Eske Mama Congo awa basije nyonso alobeli Karine Mokonzi te oya mikolo akomo kota na basije mosusu. Elakisi nini? Eske a regretté po apopolaki Karine Mokonzi ou bien eloko nini vraiment bandeko? Likambo nini bozomituna? Nga nazomituna te po na yebi. Boya koyoka yango. Mokili yango ezali penza elengi bandeko. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Mama Kimpi atiki koloba komba Karine Mokonzi pamba te ayebi ba frappe ezali. Bandeko eloko mosusu boyebaka te. Mama Congo ndenge aza wana Mama Kimpi azali moto oyo arataka bemission na ngai te. Même ndenge nazoloba boye akotala kaka. Même na popoli akotala kaka. Azali fanatique nanga ndenge ba fanatique nyonso bazalaka te. Aza fanatique love. Bo comprendre non? Fanatique love ezali boye. Fanatique yo alingaka nga, alingi na makambo na lobaka pe alovaka nga. O comprendre? Wana Mama Kimpi. Na bakisi te soki boketo na ye akoloba. Soki monoko ne kosi mutema ne ekokosa te. Wana na lobi na bino oyo lobi papa robo eza vérité. Alors Mama Congo, Mama Kimpi eloko a liboso modèle nga nazo sala bémission presque chaque jour ezo touché. Donc Mama Kimpi atiki Karine te. Asali bongo nde po kombo na ye ebunga. Eloba masusu te. Pa ya Karine équipe choc elobaka ebetaka mabe me bakopema. Nga sikoyo nabetaka mingi te. Nabetaka kaka muke neti kaka ozobeta mwana fese me mbala moko kaka. Likolo pe ya Pampex esali nango pasi te. Siko nga nabetaka Mama Congo, Mama Kimpi modèle bongo. Mais problème inde po nabetaka ngo chaque jour. Tangu ya zoloba nga pe lobi na lobi, lelo na lobi, alors Mama Kimpi lokola zali mutalandaka nga alinga ko zapenga te. En plus aza fanatique love. Lokola alelanga yango wana moyen atikanga ezate. Yango wana atali pe tika nazwa kimia nano mikolo yo kota net mena cesse masolo ezo solola. Ba coup de fil ezo betama. Bien sûr bobanga na binote po ndenge bazawana makambo balobaka bayebi deja ndenge bakobandela ngo te pe ndenge bakosukisa. Bango balobaka kaka maloba oyo bayoka. Maloba mususu ya les années 80 tango kutu nanu baye potote. O balo ezalaka boye. O ezalaka boye na Minove. O ezalaka boye na Belgique. O bino soki boye bakate na poto soko sali boye. Donc bazaka na ba histoire annoncée
ezalaki mokolo moko bango bakana ba ide wana bazala makambo 1900 biso toza na 21e siècle bango balobaka makambo ya 19e siècle en plus mingi peza en ordre te yango wana soki na lobi na bino na cesse bazo continuer koloba yango wana ba makambo baza nango mende boyeba toujours ennemi ya moke azalaka te ya monene azalaka te toujours bato wana fo bozalaka na bango ekenge soki bokozala na bango ekenge bozala pe na bame noire na bango ekenge la baronne ye moko kutu azalaka ekenge na sirance kolo aza na ye biso mpe tobwakaka miso wana yango wana mama Kimpi soki azoluka sujet mosusu mpo ameka kose libere mpo azomeka nanu mpenza koki te nalandaki sujet na ye moko azobeta wana ya makambo etali nyama na moto azalaki na carte vitale na ye adefisaki moto bazokangela banyama abengi yango histoire vrai me nzoka ezalaki histoire vrai te ezalaki kaka histoire V12 soki bolongoli V etikali 12 azobeta kaka bato bazotala ye 12 eza na ntina te boloba papa robot oza jaloux na sujet na ye me soki bolandi kaka ndenge azolobela yango bolandi kaka fille wana na docteur bolandi kaka na copain na ye mosusu azalaka soki wapi bokomona ndenge abeti histoire yango même metteur à scène oyo aninga tourne film akosalela yango modele bongo te ata aza apprenti akobeta bongo te mpo ekokani na réalité moko te réalité moko mpe te esalamaka bongo réalité moko mpe te na ndimi te ntina mokolo ya lelo sesalami bongo même médecin azwi liboma to moto wana azwi liboma bato ya maboma mibale na ndimi te mais bon eloko ya bien kaka kombo ya Karine azosala makasi akokoloba ngo te mais eloko na koloba na mama Kimpi sala pe makasi na cesse na bato wana bolibere kombo ya Karine surtout libere ba idée imaginaire wana ekosala bien tala ntango ozoloba émission wana oyo ya V12 oimagine mais ozoloba ngo na mwa contrôle ezolakisaki Kimpi eza ya kokita yango wana mpo Kimpi ezala contrôlé mpo yo mwa esila eza te mais mpo ezala contrôlé linga na cesse botika kombo ya Karine Mokonzi zonga na mon côté ozalaki nalobi te ozonga na makambo ya mboka mpo na makambo ya mboka en tout cas osalaka yango na crise ya moto abima na yo oyo olobaka soki azalaki ministre surtout lokola azalaki so ministre ya mokolo makasi koleka yo azalaki mpe na etolomo oyo esalaka kaka 4 minutes ekiti mpo etelema fo kobetela yango baflite ndenge bendie babetaka mpo cobra abima na kintunga alors yo mpa na ye motu ozalaki mpe na valeur na ye te mbongo nde moto ebanda kokonte oza kosepela nango me ye mpe abwaka yo mpo yo mpe mpa na ye okontaki te eloko okontaki kaka azwa ayoka elengi ameka série oyo botama mpo comprendre bien soki oza mwana série 8 alingaka meka série 8 soki oza série 9 alingaka meka série 9 soki oza série 7 alingaka meka série 7 mpo biso mibali ere moko soki ozomona tozotikala ere moko na bagénération ya mike elakisi tozogute basérie nyonso neti sikoyo série 21e siècle lokola mingi bakomi na 21 ans alors bapapa lokola nga baza misusu si babandi kogute bango mpo na série mpo comprendre lisusu bien yango wana ekomisa okombata mpo comprendre ndambu otika ndambu
mais oza penza combattante. Loba soko ozo continuer c'est que oza na combattant na yo moko to mibale okene longolaka mukatula posa mai babenga ngoni na français na bosani. J'ai quoi? J'ai posa mai. J'ai de l'eau. Bon, oyo kaka eza na kati mukatula yango. Lokola yango wana etinda kozala wana. Mais wana équipé bisoté. Wana eza moyen de vivre toza na mokili oyo. Mutu na mutu fa vivre ayoka elengi ya mokili oyo. Mais na kombo ya Karine Mokonzi okoyoka elengi ya Karine te. Bon, mama Kimpi, atoza na Kimpi. Côté love, yo nanga nandimi teke mwasi lokola yo nga na komono mabe. Ate obimaka ndenge nini? Nga basi isaji kaka soke simbi na yo toko okende. Mais soke simbi te wane ko simbi te. Mais bon, kana yo mama Congo na natali yango te na ndenga sese. Na ndenga sese na natali te. Na ndenga likolo yelo bamaka déjà na loba yango na babande. Mais continue kozala toujours fanatique nanga. En plus, fana love. Ozan toujours na nzela bien. Ah, mama Kimpi. Bon, tozali awa. Tozo talela. Tozo jimele. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni amandache. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na koza ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.